bonjour dans internet, nous sommes en direct de l'aéroport international Yandili, vraiment babi lelo des fois en personne après 21 ans de film. To benga nini to lobela kombo nini to éviter donc azoya vraiment la 4 kin do bana kin vraiment bozela ye dans l'ensemble de ba saper awa déjà dans l'aéroport Yandili, tout ça na ba internet nous sommes ba journalistes ba caméraman partout donc dans le monde entier vous landa biso déjà pena na nganya media na Chati Star TV et puis nous sommes à Mbolo TV donc zala wana vraiment penser et so yinda kalate awa na l'aéroport international donc vieux des fois en personne yé moko vraiment azo quitter la biso to suis ba saper ndenge bazo ba saper kala kaka ba saper donc ba saper ndenge nini ba défendre déjà vieux des fois on demande bonjour papa oza moko ya ba saper na chaîne na biso ya Mbolo TV nganya media abi Chati Star TV nyonso awa kaka tozozo yo direct moi liloba lelo arrivé à vieux des fois c'est manager de la SAP donc ça peut proclamer depuis 1983 awa na kati ya kina toyebani bien nomoko boyebi tant que manager de SAP kofungola bino à part chief ya Gilles Chungu Embadi tozana Jean-Baptiste Mubiala Kinkese à part ye tozana général de fois na makambo etali bilamba lokola des fois azokoma lelo nde toyokozwa toyeba kini eza tombe général de fois entré na ye azozonga na kati ya mboka na ye moko awa eloko moko eza te nde omoni toyaki lelo po tozwa ye problème eza te à part ça naza na message mosusu ya koloba eza te ok yo epuis tozwi basaper mosusu baza na mona bonjour papa, tout le monde est moko ba saper. Bonjour. Nous allons bien aller à la délégation. Président de la SAP, on va saper à Boya Boulangando, le grand prêtre. Boya Boulangando là on est au monde avec la présence à Bango vraiment tu es Boya Mbapenda bien abisso de FAO. Général de FAO na biga on se fait la paix. Donc nous allons bien aller dans la racine de Mobo Mona Banda les coordination liga Kombo na Congo. Donc on a présent bataille paquet donc ça perd tout vraiment boss Mbolo vraiment tout ça na l'aéroport international Yandili affaire ezande lié moko vraiment babi après 21 ans na mabele ya banka na mabele ya bakoko vieux des FAO to suis saper mususu ba lobelaka toujours pour na arriver ya ouais général de FAO 21 ans bana mboka lelo ve calamité la 13h30 dirso je salama déjà ya ngomoni ke bis ba saper ya papa griffe super leader donc ve na biso général de FAO beta ka forme comme kilibelo bakitro boya te feza radio te papa ko la te maquillage de calamité bomuna def général de FAO sur le terrain sans kobanga bana tu akini to zala petit chaka sans kobanga Masa yo to mono to pungwelo kwa ola ndeke yo to nani oyo ezaba yoti ya mamoto ya ngambu yeso ki alatami azalaka boye ndo kwa ngembo teza yoti doko ezaka drôle ezaka drôle do yango moni général de fois photo yamba na biloko aboye soki ayeka na finiki ye do ngambo ezawa yango moni to yamba général de fois etant que mavula professeur de la religion kiteni yango moni to yeko yamba vie na biso na weza présence de la SAP ya papa griffe grand voyant Kokobar de la SAP grand Boulangando donc saper d'état de momoni awa collègue ya gouvernement nyonso tozawa na monde a forme quoi tozawa yo yamba vie na biso de FAO tala kaka 21 ans na mboka abisa na mboka esali mwa pasi la formation. Yo,
Papa, chemise à 41 na mali za chango. Alati Marcos. Yo ya kana tenda yo. Marcos. Marcos. Yo. Oyo chama condolence yo. Kana tenda yo. Yo talufu. Ama kamera mana sara kate yo. Talufu. Ama kamera mana sara kate. Yuma. Alati shiba mwasina après 21 ans d'exil, qui a mis au Bénin, ou à Timakayo, à la chauffeur de l'équipe, mais les lots pédants du Irak et l'ambiance va s'appeler, les journalistes, les chroniqueurs, dans tout ça, dans l'ensemble des arts, va bien arriver, il y a des FAO dans 30 minutes comme ça, on a des généraux, des fois, il y a en personne, on va s'appeler, on va s'appeler, Bon, merci, il faut te je crois pas. On est arrivé à des FAO, les lots, Kalaké, tout le monde a déjà, en général, sans plus tarder, sans Kobanga, ça c'est le docteur de Papa Wemba de Oneo, il y a bien un mabélé, pour la province à Bakongo, Kalatono, Bazaï, donc moi, n'a pas me cousa Yamba, Pangamounou, Gérard de FAO, autrement dit sapeur et musicien. Donc rien à dire quoi. Ça va évidemment la petite, donc pour fier avec nous évidemment quoi. N'a pas fait qu'on a yo-yo quoi. Ok, merci vraiment. Tu peux passer par moi. Papa, il y a des années arrivé à des fois où déjà bien vu c'est la carte de chez Zara la en personne. Moi, il y a que ça lui bien plaisir à toi pour la belle des FAO. Bon retour au pays où est Ambokala et pas content à part au Léna. Et on vient aller, on te dit à ma vie. Ça va dégager la personne de Betty pour la vie. Et nous nous souvenons pas aller c'est ça là pour la saper à Papa Grif. Bagarre pour la Papa Grif. Bagarre pour la Papa Grif, pas qu'on va pas au Léna. La présidente de la SAF. Sans Banga, ça qu'on va ça au Léna. Là c'est pas la même rôle va moi comment ça ma mère. Babinelo et ça et l'eau. Babinelo et psychologie. La vision générale des femmes au Matimona a fait ça les lots. Dans la canne qui m'église. Na suka mbongo ya ufanye FC mwana keza dim. Ngamu papa. Na yeko ya mba fait la vision générale Matimona était que la présidence de la SAP de Papa. Avec le président de la Fati Kalo. Président de la République Fati. Sans comment vous avez une idéologie, Babitalaka, plein ça a craqué, Mitsuba, Libanda, bien moins qu'on le fait. Babitalaka n'a pas fait la pièce. Bilambo a la dit, yaki na yaki nzela mwana na ba monter a mutu kate na matadi so za ndeko na matadi cela likemba na pièce ya kala pe roya na masio ko sa 3 mois so za ndeko na poto c'est la pièce kala fait na mama de la madame pièce et c'est comme makitala lamba couleur à trois biloko kolia ndako mosusu uche pa ya mbanda yo kono komela basusu ya yote asemeki kolengela joka ba kompise ngana boli bala boye sikana na kende bala moi juste pour gagner média à c'est trop cher. C'est trop cher. 650 €. C'est trop cher. Du magasin quoi. Regardez ici. Ça c'est du magasin. Ça c'est du magasin. C'est du magasin. Merci vraiment, honorable Papi Diambouana, arrivé à défendre le général. D'abord, en direct dans la Kaka. En direct. Voilà, merci Yoshi. Aussi, ambiance, désolé. Alors, on fait la mission
Charlie Mboyo ebele bakokosala mote bamisa bakimi po bapiese ezali mefe na biso apete Charlie Mboyo tala bolamu fe asali tala bolamu fe asali bamisa bakimi po bana piese te totalaka na fe na biso matimona générali eba le dauphin de Papa Wemba. Je confirme. Ouais, si. Tout va venir à 6 ciments, tu vas venir le part de la sable pour les grandes nouvelles visions. Je suis là, à ma masse, le part de la sable pour les grandes nouvelles visions de la sable. La sable sans journée ainsi, la sable de la maturité et la sable pédagogique. Si nous sommes là, le part là pour le grand, c'est rien que. Koyamba, na biso la ndeteke de la mode vestimentaire ça pendant 21 ans na mboka libanda lelo aye ko tso matambe na mboka banka mboka confirmation en tout cas vraiment c'est mingi ba yo pas comment on va faire sika donc éviter ceux qui n'ont pas manifesté c'est on a ndeni comme manifestation makasi ngai comme ça va nzambe la commission yemo nzambe na nyoso azo sala a plus na commission nzambe pour la modernisation na mboka na biso a plus pour la changement mboka na biso le but c'est na tako yo mécène on est venu pour y aller dans beaucoup de choses parce que les problèmes beaucoup de beaucoup de la parole beaucoup va y aller mais le vraiment avec un changement pour ça c'est pays la innovation pour le parce que nous sommes pour la comme vous et surtout nous les artistes nous sommes là pour nous pourquoi miner les bateaux et amener au salon Kanye Makomina est pas ça la ici il faut aussi ouais, si. Tout va venir à 6 ciments, tu vas venir le part de la sable pour les grandes nouvelles visions. Je suis là, à ma masse, le part de la sable pour les grandes nouvelles visions de la sable. La sable sans journée ainsi, la sable de la maturité et la sable pédagogique. Si nous sommes là, le part là pour le grand, c'est rien que. Koyamba, na biso la ndeteke de la mode vestimentaire ça pendant 21 ans na mboka libanda lelo aye ko tso matambe na mboka banka mboka confirmation en tout cas vraiment c'est mingi ba yo pas comment on va faire sika donc éviter ceux qui n'ont pas manifesté c'est on a ndeni comme manifestation makasi ngai comme ça va nzambe la commission yemo nzambe na nyoso azo sala a plus na commission nzambe pour la modernisation na mboka na biso a plus pour la changement mboka na biso le but c'est na tako yo mécène on est venu pour y aller dans beaucoup de choses parce que les problèmes beaucoup de beaucoup de la parole beaucoup va y aller mais le vraiment avec un changement pour ça c'est pays la
Et surtout nous, les artistes, nous sommes là pour nous soirées. Pourquoi nous sommes là pour rien à dire, descendant valable à Papa Griffe, ça perd l'état Cara de la salle. C'est Papa Griffe, il y a Pendele, il y a Sap, il y a Congo. C'est bon, c'est un Koufa, Kinkese, Akoufa, Papa Wemba, Akoufa, mais c'est Papa Griffe qui est le Cara de la salle. Dans Congo, Oningaye, il y a ça Cara de la salle, ça perd l'état. Voilà comment annoncé dans le bagi bongo toujours qu'il y a des malem va pas être comme bongo l'aéroport de Njili il va pas être comme yamba bongo le général de FAO musicien à Biso ya Congo oh ya bimambo kana depuis 21 ans tout ça on a aéroport bongo bongo ndenge ya koyinda les gens mabe là vraiment ya koyinda po ba saper ba tomboki bango plein baye na accueil moko donc ya somme pour la koyamba général de FAO mon boyebi général de FAO grand saper ndenge mukiri ya ba saper ba se mobiliser na ndenge makasi po ya koyamba en tout cas toujours quitter ce ba saper baza bango mo ba isa biso impression na bango sentiment na bango eza nini vraiment pour la mokola lelo po awa toza na Njili mo mona toza vraiment na aéroport de Njili bino mo bozo mona tozo yamba moko isa biso papa mbote na yo oui mbote maman journaliste bino ba grand saper boye ko yamba bongo général de FAO matumona sentiment na bino za nini pona ko mona ndenge nini aza moko ya ba imboka meli aumeli libanda ya mboka. Ouais, général de FAO azaki libanda mboka tellement ba do livre trop de concert libanda yango laki pena moi tembele parce que batakuna ba vivre la posa na ye maintenant ce que za posa ko ya na mboka na ye lelo ndo ko yamba ye et tant que ya mta forme mais biso ba saper ba bagala bula Papa Griffe ngana za lo général pe na kati ya ba saper o ya Papa Griffe yango lelo to ye ko yamba général de FAO matumona ya beta ke lamba do na plaisir à toi ya kozana toujours mba lelo. Oui, ça biso déjà pour oazo ya déjà za saper na ndenge mkete o lo beti déjà za komboni ah ngalo ba te ba pesa na ba des na place vendre mama sam sana ça c'est du yoji amba moto c'est du magasin ye na pantalon na c'est du yoji amba moto c'est un triple ya o ba route oh c'est ba kindoki Weston c'est trop cher c'est du magasin maman à la Philippe pleine
la fumoni moya makasi ya moto ya pena ba vunga data la to betika simple mais ça ba prise au saralaté oh ça dit ma famille c'est tout c'est 650 €. 650 €, il y a le BAT, la des fois, tout le monde a. Vraiment, merci beaucoup. Grand sapeur, mon docteur, a expliqué comment aux docteurs de la SAP. Parce que nous avons la télévision. Pour nous contrôler la sapeur, il faut la télé bien parce que télévision, il faut la télé qui toque pour tout le monde que oui. Mais ça, la télé comme la mouté. Oui, on a l'impression par rapport à arriver à des fois au Matumola, grand sapeur, sentiment dans les années. Vraiment, il y a un moniteur à Congo qui bouge. Il y a un troupement à batailler pour nous des fois parce qu'il y a des chemins. Il y a des chemins parce que les artistes et musiciens, les grand sapeur. Il y a un moniteur parce que tous les gens qui souci pas bateau, tous les gens qui grand sapeur a des chemins batenda. Lokola papa wemba, lokola emenea, yende mutotikali na yango zoma lelo to ba combinaison ya ba yoji ebimi, ba bot ya ba crocodile ya ba piton ebimi. Merci beaucoup, on a docteur de la SAP, il va zoner C, va zoner donc il y a une confirmation qui s'appelle à la télé pour les canaux écran. Donc les lots passent à confirmer ce qui s'appelle ni la télé longue pour les canaux. La Bundes TV donc Bimash TV Neo puis ma soleil bête à Marana Nenga Soto combat. Ça perd mon sou à Zalia pour expliquer biso sentiment là et tout peu impression les amis. C'est Didier Mwanza le grand sapeur du moment. Au moment où je suis à Yamamoto, à Londres, moi c'est là où je suis Japon, direct de Londres. Donc tout ça mon Kilimobimba forme tous les collections à l'issue d'une saison on a déjà le docteur Martin saison vraiment lancer des tracteurs, un double tracteur, double full option. Alors arrivé à tout le monde a déjà 21 ans na minki na kata bamboka ya bapaya. Ouais ça ma bella bakoko ndenge zalaka toujours au kufi libanda au kundayo awa. Au kendeki libanda au zonga to yambela yo awa. Ouais ça mboka yambakande ba tuno makoro ba belende bali. Alors ndenge la sans plus tarder to simba ba solo ndeza kana bagara boule ba lobi ke ma tout le monde attaque grâce à peur à mettre la forme à mettre en doule danger. La to bi ke mvote ndule ngolo mvote ngolo. Alors ndé to za to c'est là quelques minutes dans l'aéroport. Télévision radio tata ko atterrisser à Kalamingité azo kita la mabele donc à suivre de là to la bazo benga les gens ba côté la mer. Merci beaucoup. Tozo koba donc to kota. On peut pas une atterrissage to ko mabongo matumona le grand général donc le grand sapeur de tous les musiciens congolais donc donc des fois donc ah lelo to l'accès tina tu veux singi tout ayodi amba moto tala bien ngela ko sarate oui o babenga ke yanga tatu ya di amba moto la bête sikona balai français ce qui n'a pas de senge na lati ezana nous donc tometa masolo elamba cher bonheur nga ce qui na loba makamba bilamba il faut batu ba comprendre ta dégâts sengle calvin siko sengle oyo azozomba moko na sentine tala dégâts mundele tala degré on comprend nyonso na tamo bokaka na balobi ato yamba via na biso defa oyene muto masola bilamba via umela trop na poto a umeli trop nenga ye penza aboye esenga ba présence na biso photo ya koyamba en tant que grand pêtre muta idéologie ya bilamba toki kotika te surtout nga mama Afrika na kotika la te yango monaki penza na ye a personne ko zwa vie na nga defa na ndenga mukete on comprend mais na même ça va te vie wana ayena deux avion moko ememi ka bilamba avion moko ememi mutu na yebite nzambe soki mituka nini tokotia bilamba na bilamba lekebele via zoya na makambo bien bana kini bo sepela boyamba vie mise na bino sapeur na bino ya Congo ya tout le temps. Après 21 ans déjà la mboka libanda on a lelo la mboka ko ça sentiment dans les ouais ça sentiment trop boyebi que vieux des fois waza leader alors via le bakike et héros nazo kitana report Anjili. Il fallait que ça perde quand on va bilamba ba ko yambai yango bozo mona na report Anjeliza ko inda na dégâts danger on a ko yamba vie ouais pour na mamba sap
bino mo bo mona kaka. Mais 21 ans libanda, est-ce que azali ko bange loko mo to zagini? Te vieux aza alanga nzembo, aza na likambo mutu te. Azongi na mabele na ye, a continuer toujours art na ye andule l'esprit ya bien. Bakino bazela nini? Bakinois bino mo boyebi ka boyamba vieux de fort boyebi kaka vieux abanda ndule banda kala boyamba ye osala moi bien plaisir à tout. Papa Ngolo, papa Sikolo. Ouais, papa Mbote na yo. Mbote ga journaliste. Yo posa grand sapeur, ouais, biso bilamo lati okomo na woni. Nde na temi awa na temi na lupi ya lupangu na nzoto. Parce que eza drôle ya Yoji ya mamoto. Eza drôle ya Yoji ya mamoto, eza classique te mais eza drôle. Yango moni ezo fonga maloko ndeke, loko l'hélicoptère, do eza avion vient na ngaoyela. Yango moni vie de fao na eko yamba vie na ba pièces. Mapango ebeta mi na nzoto. Do ba Yoji ya mamoto kotiawa do na nenga ngambu. Dans ce total Yoji ya mamoto bandi banda na makoti na masina likolo. Ndenge na za abanda na se. Oza Yoji ya mamoto ya diarrhée, sumba diarrhée. Eza na ba sumba normal mais oza sumba ya diarrhée. Deza diarrhée. Yango moni oyene père likolo eza Yoji ya mamoto. Do eza présence de la sape ya papa Griff, Cocobar de la sape. Grand voyant Boulangandu. Yango moni to eko ya mavie. Merci beaucoup papa au voice qui sont impressionnant yo tant que sapeur ouais on m'appelle grand sapeur mboka. Ouais quand tu ça on technique ba somi nganga pa mais si to bakisa lelo to ko yamba général de fao abeti 21 libana mboka tozaki na ve na Kenya na beti ngasa ni 3 semaines na mizongela ki pona ko organiser ndenge to yamba 24 to yambi ve toze la vek na maboko ko funga tellement qu'il y a qui muta pièce beta ka pièce associé pe ba sapeur ya papa Griff pour on est so moni wa sapeur papa Griff o azana o bazaka na ba forme o bazana forme te o moni bango en tout cas général des fois to zina boko funga na 13h30 ça ça je sala ma bo mona VT veza radio te biso do ko sakate taga yo vrai chéri après c'est mboka o na longo banco sio Allez, ma papou, Koumé. Ça va bien, c'est pour mettre de la voltige. On va encore ça, parce qu'on a collectionné 1983 pour guéler les cartes, pour la donc fait le lot à Zanakin, donc plaisir à Zanabisson. Papa Baptiste, après 21 ans, il y a papa la biso de fort à Kenda. Kozonga azongi, et le Ronin est poussé vraiment à Zonga Kinshasa. Non, moi, on a été. Les hommes, on a été. Via Kenda qui, mon ingénieur, ça va être vision. En tant que vision, c'est un qui a atteint au Libanda, c'est quoi, Azo qui t'a mabélé. Quand même, tu as un concert, qui n'a pas de concert. Oui, un concert, c'est belé. Un contrat, c'est belé. Empereur Shinsan Amutu, les hommes, on a eu moi, des fois, belé, Tamusu, belé, Kenya, et à Tamusu, vient me donner un contrat. Si Baguna, Kenya. Et puis, à Kabara, donc on va soso à diaga mbona mbona o esengi kaka ba à partager peine ba mais na moni présence ba musicien en plus il a présence ba sapeur mais na moni ka bossé hein mais ça n'a pas obligatoire ça n'a obligatoire peut-être o va moni que a ina posta un général de fao a yana bino boyeti atara bino presse boye bon so ba été chacun a sa façon tamsu a na tenté
po biso ba comédien to na matanga mais nga na sali tout que na ya pona ma vie na ngai ça fait 21 ans atika mboka oyo Papa ngape na yebi ko konbi so ko chamu ko sengizela ba olekelo okota banda to banda na defa ni otika terrain na ba nda chama olungu ba bagwa na maboko Voilà, très chers internautes, nous voici à la fin de la journée. Les Gantobanda qui, depuis Tongon, la place de Victoire, 7e rue,
ti na aéroport wa pepa itokene ko ya mabongo moko ya biso mboka musicien ya mboka na biso monene République démocratique du Congo na kombo ya defa au matumona le général na aéroport bien mon bomona ki ndenge nini accueil là qui vraiment chaleureux bayi sapeur na ngambo na bango ba journaliste pe na ngambo na bango appel ko ezaki sur place quand ndenge et mesana ko landa ba activité nyonso Bimanche télévision bundes TV za la wana pour la repesa bino ba actualité à la source tozaki bongo ko accompagner accueil ya ndeko na biso ya asali 21 ans libanda ya mboka de Fao oyo ba nungu ezalaki ki akoya mboka te libela tout ça et tout mais enfin azali na mboka awa la Kinshasa tozuye ko banda aéroport totamboli nzela boulevard limité si to komi awa na boulevard na sosima to pepa ito ko na bongo na King Plaza na Rotana ya sa eko kopé moi moke ande to solo lina penza malamu limoko bokolanda ba image ba leti na suka bokoye ba ninte solo li mais vraiment ya moto ezali ko simba ke en tout cas coup de chapeau à notre président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo papa il y a démocratie monta pe si kimia bon moi bien mon non c'est lui qui gouverne pour ce qui est avec à gouverner des fois la Kinshasa vraiment merci à lui merci aussi à l'honorable Vital Kamerhe le directeur du cabinet de chef de l'État donc grâce à eux nous tout le monde bongo des fois matumona en tout cas minga kolobeza te to comme na suka abonnez-vous.